Ozali Zambé, okotika la bobele Zambé. Elonga basantu. Soki tobele laki moto nesika oyo. Mais tobele liyo Zambé oyo akela matoi ayoka kano sambo ya pepe na ye. Tobele liyo Zambé oyo akela miso azako mona. Ulala kate ni bakate. Na bolingo na yo otindela kibiso mwana alikinda Yesu Kristo. Ayaki komika balokola mbekela mu na ngoma na Golgotha. Andimai kokufa kuna biso. Asekwi amatio likolo avandi na kiti na bokonzi. Asa kokundela pona biso. Merci Nzambe pote na yebiete. Na moment oyo to ali awa Nzambe ozali na biso longo. Jésus le belo koboka botio le bakila ou deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis là présent. Que ta présence Seigneur puisse se manifester à travers ton Saint-Esprit. À toi soit la gloire, l'honneur et la magnificence au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est quoi ça dit toi sanitaire? Na éviter c'est quoi ça la regarde to mettre sur mon dos comme casse comme. Pour que Jésus au biso azali anima okufa pour na biso azana bomoi azali kosana. Na tondi mingi Nzambe pour la journée lelo na éviter eza journée Nzambe. Pour na dimanche nyo c'est ça la fête. Na yaka na fête liboso mokonzi na ngai liboso Nzambe na ngai yango monaka jamais na saka saka bayanga. Qu'il pleuve, qu'il neige, au nyo soko ko sala depuis église banda na zanga saka mayanga nité pour na yebi na nyango oyo na landa. Na tala la moto na mokiliote, na tala la Nzambe. Amen. Et donc c'est plus important pour nous savoir. Pas de mokili ba ko décevoir biso. Pas de mokili ba ko loba n'importe quoi. Madame Susu outa na libanda, outi na monde. Ozaki na confiance que soko yena église problème ko zalate. Mais oyena église batongi yo. Ah, et ça ka ndenge boko batongi nga na mondimi pe na église. C'est fait ça la passe. Pour vous qui est convaincu que l'église batongi ka tebe batongi. L'église ba finga ka batute mais ba fingi yo. L'église ba bunda ka tebe ba bundisi yo. Ozo comprendre te. Ozo ko bituna menasa la ni. Et pourtant église ezali sika oyo e bomba meno. Oyo esengeli ke bato ba ya pona ko se multiplier. Basa ko se multiplier na liloba ya Nzambe. Tuzokola biso baso na ndenge ke mokolo Yesu Kristo akoya ko kamata itonga na ye ko matamboka kembo. Esika oyo malade ko zalate. Esika souci ko zalate, esika oyo mikakata ko zalate. Tozala biso baso angele moko anate voyage wana te. Souci oyo zalaka kati motema na ngale nyo sangwana na linga kokwela ba distraction ya papa mbate. Papa oyo totalelaka azali Nzambe na bomoyo. Yamo takelaki biso ayebi mokolo nini tobotama ayebi ndenge toza kokola ayebi ba mina biso mingi tozalaka na bango tozala kolia esika moko bakufa ayebi boni baduka ko yikoma ayebi boni bafuta pe batike bazala mbongo koleka yo na ngai bamata na avion kweya bakoma te. Donc Nzambe wana esengeli ke oyo elevaka ye asa Nzambe te okoko sakana ye. Ce n'est pas un jouet. Nzambe azali Nzambe totika oyo ba mesala ko sakana Nzambe ba ko ko sakana ye pote ba yebi ete. Mais biso ba to yebi ye et c'est que chaque fois to elevaka kombo ya Nzambe wana. Amen. To yebi te yemu tabandira kabiso aso pesa biso santé kitoko. C'est vrai na kati ya ministère ya Maranatha Nzambe azo sunga biso mingi. To moni loleki ba enseignement ezali ko zala enchaîner. Tozo la ndango ta monyoso to monaki mosala Nzambe passer Blanchard ta ma parler biso sur la guérison divine. Nazala ko nimete mingi bazala ki guéri au nom de Jésus. Mamsu okota tolate, mamsu oyebi te papa, maladi musu elenge ko zo yo, mais no samu ka ko sala ki wana, maladi wana ekedeki musika na komo na Yesu Kristo. Amen. Mamsu bondela ki awa, ndeko no ko saki na Afrique, alingaki abela, alingaki benga yo tinda $800, alingaki benga yo tinda $1000, mais no samu na mokolo wana, parfois egirisa ki ye pe poche na yo efandi mo kimia. Amen. Donc Nzambe sala ka lolenge na ye. Façon Nzambe travailler ka jamais batu ba ko comprendre yango. Tolanda sur la guérison divine, tolanda qui passer na biso mususu avana na Turku Emmanuel Kabongo, tango yaki ateyaki biso liloba kitoko pe to yaki mingi. Pe to moni loleki basirema eko de l'enchaîner dimanche passé na kene côté na côte comme bosalaki awa bolandaki évangéliste Edouard Vangawete, tango ateyaki sur la lettre. Bolandaki pe bo comprendre que eloko nini o aliaka loba à travers la lettre. Pe il y a quelques mois passés Toranaki Mosala Nzambe apôtre José Dorego sautaki na Italie ayaki awa alesa ki peuple Nzambe sur remets-moi
le corps de mon Seigneur. Tout l'année qui m'a dit, et puis, l'église, ils ont continué pour compter toujours dans la carte de Zibawana pour le Koluka, pour Bimisa, et l'on connaît les acquis dans la carte de l'Ogowana. Si les logos restent dans lundi, le partage, ça toujours pour combat, pour partager toujours sur remets-moi le corps de mon Seigneur. Parce que le corps de mon Seigneur, c'est l'église. Nous autres, Jésus-Christ, il y a une église. L'église, les gens ils allaient abandonner dans ma boue comme malfaiteur, pas criminel spirituel, pas simbi église, pas pitobi partout, pas ça qu'on introduit, pas poison quand il y a pas qu'on détruit ma vie à battre. Pas pour une église. Et comme la barrière, pas besoin de soutenir l'église la Kisini. Premier voyage la salle de Kinshasa en 95, tu vois Jacques Nafré Nanga Maïla Zaliawa. On a tambola na balabala. Banzembo ya monde na balabala. Okoyoka ngo na yoka mosoko 3 ou 4 fois par mois. Partout au Kenya, les gens ba matu Samuel baza ko yema. Les gens ko ba deni bonde baza na feu ba mombaya baza ko re. Nous sommes musique ensemble qui sasa mobile. Mais les gens sont comme les qui sasa. Voyez suka na 2004 na yoka ki denzembo ya nzambe na balabala. Na radio muka muke na ite sur papier de sila. Na suka na Bible. Na suka comprendre la Bible, musique nzambe ke wapi. Les gens sont déçus à cause de banani, à cause de malfaiteurs. Balou va s'introduire na kati ya nini ya etonga pour la koluka ko beti sabo mo ina bato. Yango lelo esengeli to comprendre. Et nous connaissons d'abord Joseph d'Arimathie à Salaka. La bonne apôtre a expliqué qu'il très bien. Pas maté et c'est qui violent mon cas, ça n'a pas pour arracher corps de Christ. Et le on a croix et son gars n'a pas beaucoup de bateau à condiment. Joseph d'Arimathie a salaki mutu, a salaki compromitté n'a pas tout à salaki wana. Malgré ça qu'on fait la carte à Sanhédrin, mais à l'obéité, makambo bango pasai ko kanga, yé attaque pas les places wanate. Parce que à yéba que Jésus-Christ qui a salina. Il fallait violer les négouana. Na évité ce que qui parole à Jésus dans la depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est faussé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bato va récupérer église banane. Basa bato basa violent. Ce n'est pas n'importe qui. Bato va récupérer église. Basa bato va tellement de besoins partout. Pour la condima kokufa pour la Christ. Bato comme Jean-Baptiste ne boyimi ni wa akufa ni wa ya justice. Pas matin alinga ki bolango pa ya bato. Alinga ki bato pa na nzambe. Ki bato pa tambola correctement. Joseph d'Arimathie a récupéré le corps de Christ et a créé le Kunda Yango. Mais, bato mingi va koti na kate tonga, bato ko simba ba Bible. Mais en réalité, pour ça, nous avons dit que tout soit corps de Christ, tout remettre à une croix. Pour que la croix, il bien que vous avez la possession de Pilate. Aussi longtemps que corps de Christ est la croix, et c'est une possession de Pilate. Mais tant que Christ va récupérer un mot, et comme une possession de Bissot. Souci n'a pas mingi zali ngwana to remettre Christ na croix. Les autres vont comprendre comment vous avez remettre Christ na croix. Christ kaka moko oyo Joseph asengaki, mais ndekolanga osana capacité au bout de Joseph corps wana on remettre na croix. Tokotana na Hébreux chapitre 6 verset 6. To bana na 4 pour to comprendre très bien. To bana 4 6 verset 4. Je vais au nom du Seigneur. Car il était possible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et qui sont spirituels à venir, et qui sont sauvés, soient encore révélés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen.